omoni ba mimi bakumisa kanzambe omona vie batumsu ba recipo abunde sale fort batumsu ba chansa ora betika bakuna miliki siko nani abeta bakuna mimi abeta bakuna miliki yaya même sorte donc ngo ba jeune ayete mutete kaeza li abeta bakuna miliki yaya tika boye tozana TV nzambe na ngai batu mususu bazwa po basale fort batu mususu ba hérita na bango kaka malgré beta bakuna miliki mais quand même jeune ayete mutete kaye papa na ngai donc aloba netete ke nani donc soki nani alobi na Jérémie c'est qu'il faut traiter le roi liboma traiter le roi c'est que yende kutu ko kamwa ke exaucer aloba na Jérémie c'est que yemu to traiter barana o yalinga chai na biso vérité mama ça vous ko maboyete exaucer yende mutazango mama na nganza mina ngai abi exaucer ba sorti na ye amona wa soki peut-être abandi kindoki yango na aloba na ye c'est que soto ke na raba ndoki c'est que yebe faza raba ndoki po amona grave ndeni ke exaucer le na Jérémie il est qui dans ce pays mama nzabe c'est comme pardon ça azanani bamika bomba sa été ba répétition yaya ba ka maman tourner yaya kolo babo été pardon tes la vérité mon kolo ba on a TVT des fois parce que so na lo ba vérité comme mama be so ba pe so ndezo un problème na mutu bino yo kopo ya théâtre za ma cop na yo donc parce que jouer moi trop ouais so qui ba pe sur rôle et que vous avez un problème na mutu quelque part ba pe sur rôle oyo so ko imaginer obi c'est un problème on a za na mutu quelque part mais est-ce qu'ils sont censé il faut obana ko bois ki la mutu wana ba jeton parce que ba pe sur rôle les autres correspondent na mambubu sa na mutu wana bango sko ba bezo bango sala bango ya ba compte rendre na bango est-ce que oyebi quel est l'oboye Mimi Kabongo alika qui émission ça qui sortie médiatique oyebi quand même te na yebite na landa pena ba tu nyonso to même moment na yebite bon na obligé faire landa ba tout fille de ouf yaya bon sorti médiatique so obligé viso photo faire na la TV to zelam merci mi kota moi na yo parti obiso to régler bien ça pour ta moi na parce que to yaki oui et moi on est je sais to ça là qui non émission awa donc pour la Mimi Kabongo exaucer ko lo ba Jérémie te ko lo ba na été ya mo la moki erreur ni na Mimi Kabongo ça erreur grave ni na ça yaya Jérémie Zanani na pays yaya il est qui dans ce pays yaya tikaboui na bilu apekisi kaka bia azomona mo grave ndenge nini kutu na bibo mais so fana na TV boto fana na TV au monde bato ko zoom lo ba Belvikani c'est ça tout ça normal c'est ça exaucer le bien collègue na ye Jérémie collègue te yaya Jérémie ça mon vidéo le exaucer ça mon na nga sa monter vidéo là où tu pas ngade danga où tu pas mundoeri donc déjà batuné sur bofinga madame Belvikandi donc ça va le la bilo ba 5 ans ba 3 ans ba 5 ans madame Zambe Seigneur Jésus nyos bofinga madame Belvikandi surtout non bofinga madame Belvikandi et que olia kambonga madame Belvikandi Belvikandi futela ka ndako Belvikandi alali saka yope mukolo mususu pa na ye o voyage ka na monga Belvikandi o zo pe ba relation na sima Belvikandi o lata pe la mama na Belvikandi soko zo finga yo za bola munena nzoto na nzamba longolo 5 ans 3 ans 4 ans bakisa madame Belvikandi pourquoi ça bande kono ma bebo déjà comment ba roza mabena mokili OK ba ko ozongisa ba koka ko ozongisa Belvikandi ta bola moté nzamba longolo ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans ba 5 ans o ba finga ka mingi ba ka trop na émission ba 5 ans on va finga mo mki ba 2 ans mki ba 2 ans o finga bele ba 4 ans 5 ans ba bakisa madame Belvikandi mais les camboya ba jeton par le beli en haut ceux qui vont reconnaître pas que la va jeton ah oui Jérémie bois que ba jeton ngapi na bois que ba jeton mais ceux qui peuvent attendre ba pesa mo ba rôle na camera ba metteur à scène ngo na ba scénariste on va travailler na bango
nini mutu moko asala ke lo moko banda tete ba to asala ka on ko lo za nini histoire mo nene tombaka ya sala ka wana mais non là-bas on a besoin de tout bien ba scénariste boulebe le personnage est la wana changer kati oko sala personnage na ba to par exemple to bi que la duchesse a joué à PD parce que ba to ko PD tout ozaki na histoire oyo to wana fona mon pena oki na lokolo mususu mozara PD ya songi mais to ko za PD mo na ndako comme PD par rapport à circonstances na réalité comme la rabine film ana yango sali mangala wazo kata kuto yango na ka Zambe na bango ba miteme wende singa bongo boyo na binga tala lokola fanatique te ndeti bona olemba mbamo mais oui ata mutongo baye mais on sala relo mo chaque jour ya tika boy pardon on sala lo mo chaque jour parce que le barangwawa que si la kabakati monique mutanga nya kabakana oh c'est qui poni il gars si la terre aïe c'est même pas ça mais bon oh alors bi bon moteur oh aïe tika boy alors bi bon moteur alors bi ndengini kutu a keka la balobala nena le bara si la kabate ya oui pourquoi il a mon bébé na boîte bon alors bi pamba ya il est tendance à kokota boîte ya kota boîte té on est dans dancing club boîte té ya bi boîte de ce que cheta va na bar cheta na boîte déjà muto la monaki na butu ba 2 ans dans le sala vie et ça belle vie candidate belle vie candidate moi c'est le era na salibanda té pour le Cameroun de Silaki. Pourquoi il faut qu'un journaliste a tourné yango azongi c'est yango li susu na toile. A choka ki bango. A choka ki bango exaucé. Ba s'attendait à vouloir la vérité à baxi ba na maboko ba c'est la nyos. Et voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, vous avez droit de savoir, à travers moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, la lèvre des cas, c'est l'artiste, je suis Exode Mikibi. Voilà, nous sommes sur haute bascule, en tout cas, les lotoye les sous parce que ce qui makabu ya koloba ezali toya kawana pona kolobe la bino nyonso o ezo se passer na internet en tout cas beaucoup plus tant on a yambaka ba invité na ngeza beaucoup plus actualité famille libota mais epekisakate nyonso elikaka na internet to lobela yango voilà je suis passé sous ce plateau je suis avec Sam Monter et là tant dans le baraboui bino botaki na ba attaque mais au botaki na ba attaque ezali mukie kasi o ezobima o ezali sous somo koleka parce que ça monter aïe. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à la maman. Elle a dit non Mikebi, ma petite sœur chérie, elle a dit non Mikebi, maman yaba nami balé, maman na Brian Lusala et puis Beryl Kezia Lusala. Moi c'est ngani, ya papa Blondie Lusala en tout cas bambote belé et pas yaba inyoso balingaka Exode Mikebi. Elle aime Laetitia Mokango, elle aime en tout cas bambote belé et pas inayo bambote belé et pas ya Laetitia Mavungu Jemima Mavungu en tout cas bambote belé et pas inayo bambote belé et pas ya Sylvie Njoe Sianga Njoli en tout cas bambote belé et pas inayo parce que ozali wana pona kolanda biso. Voilà, c'est par ce nom que nous débutons notre tranche d'aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec Sam Monter. Ba nyonso yo tension mataka bo mine to so la honte o pe tension kita bolanda ka exemple nanga parce que na pesa bino de méthode nyonso. Voilà, Sam Monter, bonjour et bienvenue. Bonjour na Exode Mikebi, bonjour na famille bote à monde, famille bote à mukil mobimba. Na nous en bonne santé hein, nous autres peut déjà donc Nzamba famille bote à sala. Ah OK. Nzamba famille bote à sala.
biso baninga to na bato pe bande on a sa famille bota batika ka biso te OK batinda pe biso bilambe uta poto nde bolati boy pe batinda biso bilamba pe no le kano ko le kani pe ba peso pe bilamba pe poto na bato comme ça nzambe to na ba robot to ande na bato nzambe c'est to na ba robot mais to tika lo ba photo kala lo ba archive lo ba ibutu nzambe to tika ba chemise ba ba c'est lo ba zuma bandi ka buna ya to nganya champion vandi na explique quand même ça va so tele ba photo kala nzambe voilà to biso ba dossier bilo kala ba archive ne ba jara bilo ne mabongo o sa ti ba ba gel me ba ko masika te kindo kito ya tika boye baninga peut-être ça ko zanga batu na sima OK na famille bota monde na boza tellement bele botika biso te OK moi muke na bino noko leka so boye noko keno zelamba noko keno sala boye vraiment ce qui to ba lo ba merci te c'est que toza maban vers toza ben gras oui toza ben gras donc photo ba bino pena merci na bino mbote na Poutine critique congolaise patrimoine de théâtre Congo numéro 1 écriture il y a scénario en boka na ngai Congo déjà Congo Kinshasa Congo Brazzaville tous les deux Congo Belgique Kandiaza Poutine et critique congolaise donc congolaise ba congolaise za ka Congo la bisote na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville mutaleke na critique OK ndeko ba Congo bo détaillera te mais za tous les deux Congo OK déjà madame Belvique Kandi na pession bote ici ko zola na ngai donc déjà batunyo so bo finga madame Belvique Kandi donc sambalo ngola bino ba 5 ans ba 3 ans ba bakse ba madame Zambe Seigneur Jésus nyo so finga madame Belvique Kandi surtout non finga madame Belvique Kandi et que olia kambongo madame Belvique Kandi Belvique Kandi futela ka ndako Belvique Kandi alali saka yo pe mukolo mususu pa na ye o voyage ka na monga Belvique Kandi ozo pe ba relation na sima Belvique Kandi o lata pe la mama na Belvique Kandi soko zo finga yo za bola munene na nzoto na nzamba longolo 5 4 3 4 ba sa madame Belvique Kandi ko zo sa bande ko no mabe déjà comment ba ko za mabe na mokili OK ba ko zo sa ba ko ka ko zo sa Belvique Kandi ta bola moté ne fils que bolo bata bato finga la biso ye mais quand même a futela nga pe ndako ba longola bola munyo so Belvique Kandi ba tsaka mabe ba ko ba biso ya bata boya le bobala rapete ti jeza kozonga bobala te ti jeza kozonga baba kuni kula kila baninga mabibu mais déjà photo la kila bango omoni le tolo banina to remercier bato ba sele so bolam surtout bolam boza bando ko Belvique Kandi te muto asaleli o bolam muto mo ba sele bolam boza ne famille te talana boza bande côté problème yango wana so muto ana lelo azui tana ye azui na tana ye exondo zaboy atindela ko bilamba akabila kayo aolinga tola la nzala yo mwana mama na été même comme ça on s'est révolté non on s'est révolté bongo dans la vie na opé mambuku to considérer le rôle ndeko ezati donc bossa ni nyonso ne ba bana bongo ba bossa na tout au Belgique na sa pona ba mutu raisonner ngata moko azati ya to yebi to bando tonda na restaurant oui pour madame Belvique Kandi ba client ko ba za place au vendre mais ba vendre sika bango mais bango ba bien ba vite mtando so nzaka mama ni mtando sa biloko ana mama ni mama ndo kabla ka Belvique Kandi mbongo te ba comédie presque ba yo ntu bando zo mbongo abi ba vendo so na mama ni mama so ki ba uti ko zwa kuna ba yo landa so pa Belvique Kandi sko ba ko ba bula muna ite nzamba longola ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans ba 5 ans o ba finga mingi ba ka trone émission ba 5 ans o ba vinga mo muke ba 2 ans 4 ans, 5 ans, voilà, merci beaucoup, sans monter à temps dirigé déjà tout le monde 13e déjà 13e épisode de Kota Kilelo Boetoza na 14e épisode déjà et zo kiningini parce que tout le monde le ko les bandits déjà comme na souka par rapport à l'histoire. Ouais, donc déjà histoire nous sommes comme déjà na souka. Ba pesa biso temps toko analyser si yango to madame Belvique Kandi rocha fait mais déjà to signe de la famille bota histoire ça qui toko début maman a vomi écriture te si qu'on a raté écriture na raté écriture te on a raté écriture to ba que oui madame Belvique Kandi a peu mutu mais écriture a raté mais pour l'instant on a raté écriture te banda 7 ans mobima bela voilà tu as 7 ans bela bon tu as banzonzenga ba seda ndo koma
Madame Belvi a commis na YouTube te. A commis des points majeurs. Depuis ba major, ba niko comme depuis ba Antabel, ba Titi Kalou, ba Marcelo Kalou Titi, ba Gilles Bavon, oui. Tika boye. On t'a ngolo ba exploit ba critique ne ba ninga msu ba ko sepela te ba mona. Ba yebi ndete. Biso ba ko parce que vérité. C'est ça. Ba ba za ba to ba yebi na bango te. Ba kaka ba bo likende kaka loba. Siko biso ba mambo unalo ba mambo na yebi. Soko vérifier pena sa yango. Belvi kana ndiko komade ko ba Titi Kalou, ba Marcelo Kalou Titi, ba Antabel production. Musika. Siko déjà si internet ya na be sepel ça da ba na toujours koma. Si le tout le monde a cédé donc rien que na belle tocha seta mais déjà na carrière na ko komeza facile ta roza na ndimité a roza na se ba 13 ans 15 ans. Comment muta bongo aujourd'hui ba 13 ans mazo retenir toujours mémoire ça frais pour nous repérer ça toujours ba histoire ba musu ba ça ba plagiat mon histoire moi ça là en 2005 ya moi na en 2015 donc mais est-ce que ba plagier ça là ka tout histoire mon côté balana ou bien kokana Madame Belvi quand ça secret mon lorsque on bol kona landa ngalo la distraction pas venir d'écriture ça boulot na ya vanda OK alongo la pena distraction pas venir écriture à boulot na et biso bande ko msupe to komara même si on trop fête d'hiver nini donc moi bena umpesa mambe bele ce qu'on pas Madame Belvi quand bena concentra donc batant tout le monde a muké avec la rapso tour na bureau ana batant muké na ngubu monde tout le monde a payé ngwana là c'est retourner na ndako ama mso sala kata pas prière à mamba ko donc ba papier za moi trop papier donc des abongo des singana obona soma ba rama ba papier de pikate na soma ba kai maza sona na mbona ko tu même sona somi kai carton na soma ba kai na zanga restilo de bona tambul boy na zanga reste impossible et yé au commis sona bimi na bossa ni stylo na zanga kena boutique na somi stylo atana lo selo de idem so goyela nga buiske a komika de comme ça biso bongo dans déjà Madame Belvi Kandi écriture raté famille bota totala film na biso vraiment et ça la bien voilà merci beaucoup est-ce que oyebi quel est le boye Mimi Kabongo alika qui émission ça qui sortie médiatique oyebi quand même te na yebité na landa pena ba tu nyonso to même moment na yebité bon na obligé faire landa ba tout fille de ouf yaya oh est-ce na boy Mimi te oboyete mais na yebité ka ça qui sortie médiatique bon sortie médiatique ils sont obligés faire photo faire dans la TV to zelam te bozo obligé bola non tous obligé Mimi ka bonga le kara da média parce que sortie médiatique musu ça musu tout monde a gagné émission te alors comme Madame Belvi quand on ça l'émission mais que ça que bato zo na tantôt là oh aller kakate ces événements il est pas si là ba Mimi ka bonga ba le ka émission pam oh et non normal tika boy attends raté oyo le retard la mususu retard la deuxième épisode le retard la émission OK yo tongo bike Mimi ka bonga ça sortie médiatique Nathalie ngote mais soka za mama loba ki olobi na ngo mais ngabo Nathalie asimbi mo ba point belé asimbi ba tourner sur carrière na ye asimbi carrière asimbi vie artistique asimbi pe marambo oyo ya ba guerre ndenge koma mais côté ya ba guerre alobi vraiment en tout cas guerre ezala nango loyal mais soki guerre ezala ka solo muninga yoki en tout cas soki guerre ezala solo ye soki muta guerre oh yate ata kufeli muto nyonso bazaka na guerre na ye ata kufeli oyate ye peso akufi muto ana yate parce que alobi mo yeza la guerre nana te muto yeza na guerre na lobité mais obi batu nyoso yeza na bona ba guerre so ya kufi ba yate so ba kufeli ya ko yate mais asimbi kota mwana na yo parti obiso to régler bien za kota mwana na parce que to yaki oui et moi on exauce to sala ki no émission awa ça qui biso confirma qui biso exaucer za mwana na yo alors il faut biso plutôt vérifier on yo sezo kende sur mwana na yo il faut tout être tout na yo papa tango to kuta na plateau abengi exaucer abi mama kamusu exaucer lo bana média peut-être banditi ndoki alobaki mamu ya ndeko na ye Jérémy nani Jérémy donc pour la Mimi ka bongo exaucer ko lo ba Jérémy te ko lo ba na été ya mola mukie erreur ni na Mimi ka bongo ça erreur grave ni na ça yaya Jérémy zanani na pays yaya oh il est qui dans ces pays yaya tikaboyi na bino apekisi kaka bia mo grave ndenge nini kutu na bibo mais so vana na TV boto vana na TV au monde bato ko zoom lo ba Belvi Kandi
C'est ça. Tout trouve ça normal. C'est ça. Exaucé le bien collègue na ye Jérémy. Collègue de Yaya. Jérémy ça mon avis de loin exaucé ça mon nanga ça monter. Vide là où tu pas ngade danga où tu pas mundoeri. Avec le collègue là on a grave ça wana. Donc ba génération qui t'a écoutant na ba on ba ba collègue. Ngadiaja na mundoeri ba papa na biso. C'est ça. Nenga vide là bimé pas ngadiaja nenga bimé pas mundoeri. Na mon nanga exaucé Jérémy ça mon ya vie de loin. Et là on est grave. Donc aloba ne tete que nan. Donc ce que nani alobi na Jérémy c'est qu'il faut qu'on traiter le roi Liboma. À traiter le roi. C'est que yende kutuko comme moi qui exaucé aloba na Jérémy c'est que yemu to traiter barana o yalinga chai. Na biso vérité. Mama ya ça mutuko maboité. C'est yende mutazango. Mama nanga nzambe nanga yi. Abi exaucé ba sorti na ye amona wa soki peut-être abandi kindoki. Yango na loba na ye. Si ko soto que na ra bandoki, c'est que peut faire ça ra bandoki. Pour amona grave ndeni que exaucé le bina Jérémy. Il est qui dans ce pays? Mama nzambe. C'est comme pardon. Azanani. Azanti c'est comédien. Oui, c'est pas artiste comédien. Oui. Ben il faut le raconter ensemble. Le côté quand maman ça va dans tefa conseil le côté. Nani a yébité na théâtre Congo et que Jérémy a joué à l'école exaucé. Comme ni nani. Ça monte au colo. Donc celui au lieu de pas moutoana kabela kayo de bon faut masquer la vérité. Oh ça vrai football on ça sous vérité tout ça. Celui au lieu de pas moutoana. Donc ma be ko ça la té. Donc nyo ça comme ka malam. Et c'est grave ndeni. Nana yebite ke exaucé. Nenga za bongo yemtaki na style wana ya ko répondre ba to ba mangala mabe ya ko boka ba jeton na scène tawana mais ye mimi ata ason sa image ya Jérémy na groupe vidéo le ason sa image ya Jérémy et pas la président so na président Lombe ata ason mamba sala le lion ya ndo sala mais ason parce que exaucé na groupe na ngamo mambo exaucé sala ya ka ndo sala. Mais c'est normal. Quand tu y a le bien, Azak bien va tout souba au silica. Ablo bo ibe ngama ko ba kifina maboko bo sala. Asungi ba ngote. Asungi ba makati. Suki ndaka lo banini. La yo traiter mutu na TV maman o traiter le roi Liboma, o traiter le roi Ndoki. Omoni ba mimi. Ba kumisa kanzambe. Omoni avi. Ba tout souba o recipo. Abunde sale fort. Ba tout souba ba chansa o betika ba kuna miliki. C'est quoi nana betel bakuna miliki. Mima betel bakuna miliki. Yaya. Oh, nem sort. Donc ngo ba jeune na yete mutete kai zali. Betel bakuna miliki. Yaya, tika boye toza na TV. Nzambe na ngai. Batu mususu bazwa po ba sale fort, batu mususu ba hérita na bango kaka. Aro betel bakuna miliki. Opportunité ye. Batu obe wana telema ozala pena batu moko boye. Omoni no peut pas citer ba mi baza na mamba tête mona na pas citer mama na nzambe ya yuzuru ba mabe na ba no vrai mama yo ka to sur no pe quand est-ce que groupe modéré bandi tant on fait de l'amour et panzanite car récemment au groupe modéré bandi tant pour modéré azalaki vice na groupe aduche na fait de l'amour oui bangona ba duche ba uche pa mbuta masebi modero duche ba uche pa mbuta masebi duche longa ko sala groupe ne fait de l'amour ba modero ba yo ko ta fait de l'amour le rôle chef to tshela ko vice président bandu ko évoluer na duche ba évoluer de ba ko so ba monnaise allez tant on fait de l'amour et panzani modero longa akesala gaye groupe nde ba mimika bon ba yo sani ba yo ko kota car récemment mamba kalaming te masono abeto zaka kalaming ta abi ba 10 ans 10 ans maman calamité kaka oh 10 ans groupe mo doit 10 ans ya ça fait de la montée groupe ya ça actrice ça fait de la montée abi ba série wana groupe modéro ya groupe ya modéro sigolba abetel ba kuna miliki abi bato ba kimba na mamba teta tilo ba bunda kaka ya o ça tu veux moi so funda ba malgré betel ba kuna miliki mais quand même jeune na yende mtete kaye papa na ngai il malongwa na oboya mimika bongo na te so ngai problème na ngazali mana dikaka na ko sa tenol ba vérité c'est ça la vérité na ngani ezo c'est ko ça comme mutema munene mutema komie mukie mkusi akoka donc moi siko ndeti ngala ba boye batu mususu ba irita oto ba betel ba kuna miliki mais batu mususu ba sala ke fort
C'est ça. Ça va se sauter dans le l'effort. Bah kembi na mondo yo. Kemba na mondo wa mlege oui. Neti nani neti ba mams ba kembi na kopo yo. Neti ba mams wa bla oui. Ba kembi na kopo. Beti ba kuna miliki te. Donc ba musala pena kembi ba répéta trop. Ba mika bomba ça était ba répéter te. Ya. Ba ka maman tourner. Ya kolo ba bo été pardon tes la vérité mon kolo ba on a TVT. Des fois parce que so na lo ba vérité ko mama be. Ah. Parce que ba to yo ba répéter te. Aïe dans le groupe modéré les canaux TV. Parler quand la TV na modéré déjà à ce moment des producteurs top producteurs. Ah des producteurs top producteurs. Ne besoin le groupe modéré ko ba on a terre répétition te. Ils ça beaucoup to kuta mercredi na lemba to retourner ba et le ko to pe son producteur était là même mango. Maman ba take you. Mimi. Ah, on va l'autre maman tête on a TV bazali. Tala. Biso bani théâtre na groupe Zigura. Pas tout na basudiata bazana sudiata. OK. Groupe répétera 3 jours dans la semaine. 3 jours. 3 jours. Tu répétera lundi, mercredi na vendredi. Tu as 2 jours à répéter en dako. Ah ouais, beaucoup de semaines mobimba. Ça peut tout na basudiata. Tu n'as pas suivi bana bango. Bah tu vas répéter dans vie bazar. Nombre de fois, biso to répéter. Bah tu sois mi koufle ba ko ça nombre na répéter. Tu as to tigler 4 ans. Ya. Si vous répétez on est répéter lundi. Groupe. Mardi tu vas sous groupe. Poster sous groupe. Sous groupe ba kabem no ba tu penser ba bumbu. Ba sous groupe na so sudiata nani so ba 10 ba tu sous groupe. Sous groupe aller maison. Sous groupe na bino. Faut présenter biso histoire. Bo créer na mbote ya sika o bo yana ngopo. Coupe ya Zigura a faut bon délicieux faut na mbote faut parce qu'on a mbote na bino ce groupe ba ta ba ne ba na mbote c'est que ba na film urbanda mbote au cinéma donc on va répéter mardi mercredi bo ko pas groupe jeudi bo ke sous groupe vendredi bo pe mika samedi dimanche bo ke tournage bon na tournage 6h bo bibi da bo ko tourner na campus ko na ngindibula donc bon pe mara samedi ça veut dire que mais ça parce que so ezaki au faut bon ça basket boina boye bon Zigura pe na mona ndo tourner mimba mboka ba nini mais faut bon ça rabina boya na lobby théâtre et baby yango pour moni ba respect longwe pour faciliter côté trop et là aussi côté faciliter long la respect ya kuluba boyete la logique ndenge mima respecter Jérémy, a censé par retour à respecter Exaucé. Mais à l'objet avec tous les respects que j'ai vu. Tant que Exaucé, moi, Bengara, Jérémy, il y a 2 ans. Une année. Ya. Ba muka génération. Ya na ye kakate. Ya na lobi na o. Eza ki ya mo ba génération na o normal. Ah donc ako benga pe master mais na ndinga logique pe na moni ya mo te. Mwana bango pe. Masa msupa za mkono na une année 2 à 3 ans. Yo poza mkono masa msupa na une année 2 à 3 ans. Ya no ka ndinga. Ko yo zo sa wo sa benga ka ya. Na logique ba génération mo. Baza ba la série 9 bango nyos. Ya koloba boiti pardon. Bango to baza ba la série 9. C'est normal ba moka ba yaya. Ba série 9. Mais likambu ya exaucé oyo. Pourquoi kaka il faut journaliste pour likambu de silaki. Pourquoi il faut que journaliste tourna yango azongi se yango lisusu na toile. A choka ki bango. A choka ki bango exaucé. Basatande ta bolo ba vérité abaxi ba ona maboko ba sela nyos ya andi matika ni lo to bozo na maboko bo sela mais likambo ya ba jeton par lobeli yango ceux qui ba mo ba ko mo reconnaître papa que la ba ba jeton oui Jérémy bo ka ba jeton ngapi na bo ka ba jeton mais biso ce que to ba madame Belvique en la 32 rôle asala que za ka rôle ba ko lo ga ba mo ba reconnaître ba jeton mais au madame Belvique en asala que za na rôle mais est-ce que so ba pe sont des problème na mutu bino yo kopo ya théâtre vraiment cop na yo donc parce que jouer moi trop ouais ce qui ba pe sur rôle et que vous avez un problème na mutu quelque part ba pe sur rôle oyo ce qu'on imagine au bien tes un problème on a mutu quelque part mais est-ce qu'ils sont censés il faut au banako bois qui la ramutuana ba jeton parce que ba pe sur rôle les autres correspondent na mambubo ça na mutuana bango ce que ba bébé ça mo sala bango ya ba compte rendre na bango ba mo ya futa banyo na ba ki bonemi na bango ya ba na ngo na media ya et ça la va bien pardon ko ça ba ninga pas ce qui peut ba tomba pesa mo ba rôle na camera ba metteur à scène ngo na ba scénariste ba travailler na bango nengene mutu moko
asala ke lo moko banda tete ba to asala ka wona ko lo za ndenge nini histoire mo ndenge tombaka ya sala ka wana mais non na ba dona mso to benga ba scénariste boulebe le personnage etikala wana changer ka o ko sala personnage na ba par exemple to bi ke la duchesse a joué à PD mais ce que ba toko PD tout ozaki na histoire oyo tout on a fait mon père o ke na lokolo mususu mozaka PD ya songi mais tout ko za PD mo na ndako comme PD par rapport à circonstances na réalité comme la rabino tout on ko comme PD pour moi si pe aboyaki yo déception tout moi si à celle comme abe donc faut pas créer une histoire tant au jeu il y a déception et ça en deux mots on doit pas moi métamorphose mon rôle là donc on que même na technique à scène on peut sabatou ne me roter ba pas la duchesse ça film aussi là na film yo ba ça on ne me roter nada mais bon ça ka o ya salio na film na ka ya moi sali film na ya moi sali manga la wazo kata koto ya ngwana ka Zambe na bango ba miteme wende singa boy na binga tala lokola fanatique te ndeti bona olimba mba moko mais oui ata mutongo baye mais on sala relo mo chaque jour ya tika boy pardon on sala le moko chaque jour na ba fanatique sko ba papa ça ba me gope ko chanda ba couleur o ça no mamna ba biki o lobaka no mais na ko lobalo na ba changer pe couleur ou ça so bango basala ba scène na bango baluka bato ba yibi musala ba pesa ba sala bango scène ya pardon na so fait so la bino mo sangala ka to sangala to jouer to saka bongo bo sala ka bongo te ça ba tumso ba tangi na open classe et ya benga kinga na film na yenga pe funa benga na film na na film na bino wana bo ya benga bato ba yibi ba komela ka bino ay za la yo ma pesa technique à scène mususu c'est ça par rapport à histoire au bosali wana mais bango comment que le moko donc donc c'est qui par là oui que dans ça non moi émission trop dans ça moment loba obi ambulance ba jouer kana bango mais tant madame va diriger bango ba sali métamorphose mo boya mambo ba salaka so tala ambulance na bobo ya madame Belvi Kandi no ba jouer bongo te ba siti nyoso bon ba lekaka no ba jouer bongo te mais ba jouer ka ba kizengi ba jouer banane mais est-ce que ambulance na bobo ya bila production tala ki nous changer na kati na bango ba pesi bango rôle moko so muta ko so peka bango mi balo wana akina bango na site mususu a jouer se bango au mona mamba osala ya ngoka basala na ba site nyos siko ipa na bango na kana bango no bazo mutu moko te azo coacher bango lokola mais faut zo bato ba yebi musala ba coachaka bango ba komela ka bango et le ngolo gravité mutu ko pas senga bilo ko gravité po bilo mo po ba ne lo gravité to bunda besoin na vie tikabo pardon ya no bikasi bango bazu mo ndambu bazo sepela na o nzamba pesi bango ya no biboy moi ndabi ya no bit mutu ngo senga bilo lo gravité po bilo pino besoin gravité to bunda na vie ti ce ko besoin to ba locataire na fait mo ba ko ma pa ba temela ka biso ya ko lo babu pardon to là na courant de par unique té nous autres foot à facture normal bo sangi facture na bato le pas bo foot à facture mutana de par unique yemoko azate vous comprenez c'est ça c'est normal na ngata mona na tundra na biso nyoso to bunda kaka comprendre ba madame Belvi Kandi balongi de ba waso ba mapango ba ke ba entreprise mais biso ba ndeko wana to bi ke na minute to zakaka ko potano na vie. Voilà, merci beaucoup. Ça monte trop mi na biso vraiment kokende malembe sûrement na chute na biso. To ki na na likambo oyo zo régner sous internet. Bienvenue succès abimi lisusu. Bienvenue succès en Alanda qui est Yendo Landa qui est Alanda bienvenue succès. Mais quand même mais quand même na maloba na ye à contredire bino mambo loba kana. À contredire parce qu'il y a lobby bien lobby que non si là a sunga kinga a pesa kinga yembongo yangwane sunga kinga na sa basal mais yo lo baka awa na plateau nanga parce que lo baka ngwa que si la kabakate monique mutanga nya kabaka na ye oh c'est qui poni il gars si la terre ya c'est bien fait que ça va bon oh alors bon moteur oh ya tigabouye alobi bongote alobi ndenge nini kutu akeka na balobala nena le barasi la kabate ya webi pourquoi ndeko na yo
mwana mobali kwa bienvenue succès ake na studio ayembi yo nzembo mobimba da yembi yo aboki libanga te libanga ko bafutela ngombongo ayembi yo ya ofele azula ngata velo kinga te soit disant bomona mbongo soit disant pembe nous na bato azula ngata velo kinga te til nzembo esala succès amata ka ba 207 amata ba taxi normal de mona ba tutu bo pesa ta keti bo so ba ko pata $2200 te bo pesa yi pona la so ke niveau ka ba raté même ta betelo nzembo penzembo ngwana so to moneke bo pesa mbongo to ko pa na bo sepela nzembo ngote bo negligengo mais nzembo bina ka tongo midi pokwa na ba live na bino do nzembo na bino ya vio bolinga ka kolega wana ezate mais mutona zula ngata keti $2200 te abimisi nzembo depuis 2022 22 ou 21 nzembo ekende lelo 3 ou 4 ans et ça le succès mais akoki kozula mbongo ata mutu moko pembeni no yakabela mbongo azate mais ba pesa mbongo ba clair nini loba pembeni na ye na encourage de mutakabela mbongo azate. Ok. Donc ata bato yakabite bino bato bozala na biso mona rapide ba maman na biso papa so famille doit kabela biso même ce que peut madame belle vie qualité mais problème na ozulon solution na famille c'est ça mais ata bato bango babenga ba quit ba kabeli yete nzembo sala ka succès tala mukolo ba kabela ye montalinga ko bala boluele ata salte à $1800 ma bête la bino nzembo na bête so to se comprendre c'est ça ça la $1800 boluele te abi asunga ki mbongo apesa wana abi mbongo siko atine ake pa yana bango ago zombongo mbongo ya zui pomona a nkola expliquer clair mbongo na zui esunga na bakisa la mbongo na zaino ya masanga boto supposé libala bienvenue succès bato roma na masanga $2000 te la limité moi si bat ba kufa to supposé neti ba bienvenue succès ba ko tap mela pe masanga $500 ba tibi jama masanga 500 soki yo sungi mutu na mbongo ba vacciner loko za na valeur à $500 c'est mbongo za combien c'est ba 100 to ba 200 mais peut-être un peu 400 ya plus mbongo yo ba pesa kinga ya tinga zo pa ya na e sunga ngana bakisa na mbongo masanga na za ki na ngode e ya mbongo masanga te abakisi kaka na mbongo masanga mais déjà bienvenue c'est ça ko tap fo ya masanga $500 to 600 c'est que to supposé bo payer 200 donc na nzembo no so ya beta wana na succès bo yembine la nzembo o bo lobela nzembo bino bo kumisa nzembo bo sela ba live mutango zuna ka $200 mais bon souvent ndenge nini ye muta a déclarer nzembo na ye ba beta copyright a déclarer te pourquoi ake ça la clip bo pese mbonga clip te na tu so to se comprendre c'est ça va comprendre mutu o ya pese ge mbonga ça la clip nini ambassadeur na biso ya Congo na Inde o za ambassadeur ya Congo na Inde ye muta ptindele ke mbonga leleli ye nzembo ba yembeli yo mais clip na ba lelela mutu mususu po basala ali mutu mo yo sanga ke o a contredinga ka kaba yo ka ti ya lobi bien ka ya kasi na clair avec ba yembeli ye nzembo ba bienvenue succès mais po ye apesa mutu ana mbonga sala clip mo ya pesi mbongo te azim bonga clip agozo pa ya akelela e pa ya mutu ana end apesa ye mbonga sala clip maman na biso aza lokola mabenga wana ambassadeur biso na niveau ya end kuna atine bienvenue succès mbongo bienvenue succès à Luka agence baki basali clip clip esi ba benga yo pesa ngo clip batia na chaîne vraiment na habité hein kasuni ka ndikona congolaise te ya na bit asisi clip na ye aba ba benga abi ba benga ya otik aya na clip so clip esi ya kana ngopoto tia na chaîne clip pour moi petit la tambo mutoka bienvenue bo yuta lo ba bien neti batoka biso na habité c'est de bino vraiment bé après bino bo senge clip tia na chaîne atali nzembo seli ku succès na zunonge logote na clip bo pesi ngambongo te akuta ina mutu za na chaîne YouTube na ye mutu na bité nzembo logoza na succès so ina clip na chaîne nga c'est que ça nini etala makam ayebisi bo ça va mutu so aloko mutu sombi nzembo azwi clip akomi kolo nzembo siko mutu sombi nzembo na ye tango agnota adega droit de terre te il faut déclarer bienvenue succès binga za na chaîne YouTube te eloko la teki même le ko soma ko ba yembela binongo ya Isaac Ndebongo yo ça c'est que bienvenue succès te quand na $1000
à côté on appelle 1000 pour te supposer 1000 mais ça appelle un nzembo de beta makala mutala landi en plaire en nzembo na avec ça boki vidéo na ngoba ba luka ngoba mona ngoza na chaîne ba ko pesa bibe 1500 so ki bino fu boza na ba robot bona ba ko pesa bibe 1500 te boza clip na pesa o chika ngo fele après wale kana te bien c'est ça ko meka ko lo bate ah vraiment quand ça tomokeli alors bien amika a kebiso bien tanga ka susu kombo asila te je tendance bana ki bomoto moto a resona ba ko zo mona bata kim senda mona ba ko che libala mona bon mobalo a tsana ndako mona ba famille luka rai ndambe ko ki bomoto nzambe ça ki bomoto ezalit exacte ya so ka na posa mwana bato mobale akina famille na bala il me tabac mon bal. Mon bal, vous avez la poche, il me poche mon bal, il faut que balai. Tout ce monde a mais il faut balai, c'est clair. Après c'est bon bon ça va la bailler. Pour famille reconnaître. Pour famille et reconnaître OK bon tenez so bala pe moi na biso ata moi na bisa kenda libala. Mais ça va ko ba beba na tenez so boka bia mane libanda so ngindako. Et pas boje pour elle ko yende mta kenda libala. O le kana TV aussi qui a bienvenu succès. Tant que comme na niveau si qui a bienvenu succès. Boyoka ta mwandiko ndoko mobilité. C'est ça. Bino mo boyoka bo mona teke ayema nzembo ana bo sepela kanango. C'est ça. Bo mona teke nzembo de betaka. Esa bo mona ka fini ya salon bo pesa ta ketch. De loko ça ka TV bino fo défendre gars en pile du mal boyoka yo ko lo baka soute. Bon raisonnant de quoi nzembo fute mbongo nzembo te c'est ça bo kabela epete na bino ko za entourage bo kabela ka epete ya asali clip na mbongo na bino te mais bo senga otika no cha na chaîne ti bo senga tika bo cha na chaîne bo raisonner nini yene mda ba ngabino bo raisonner que non rosunga bango parce que mambo sala ki amuza ki mabe ateki nzembo tandis que bango batiaki on a ba chaîne na ye so muta so minzembo na oui Facha droit de terre pas sombit façon sambon façon sambon mutu no so lo kongo pana bino foza su te fa beta ke pana yi c'est ça o fa façon sambon pa sombi yango so bino boko na nende bolinga souffrir des zuma souffrir songo felin. Voilà, merci beaucoup en tout cas déjà déjà na chute ya émission na biso parce que vous allez qui vraiment très nombreux pour la tendance ngo na mona ke suna aoloba on nzemba ngwana akuta ngo ebeta na boîte bakuta na boîte na Belvi kandi akuti nzemba ngo zo beta mituna Belvi ayo kandere ni tonzo basila na beta na boîte ida mona Belvi na boîte bon le bipamba ya il est tendance à kokota boîte ya kota boîte té on a dans dancing club ya boîte té ya bi boîte de lui ce que cheta va na bar cheta na boîte déjà muto la mona ki na butu ba 2 heures tant ngolo sala vie eza Belvi kandi a mo sel bala era na zalibanda té tendresse muto yo kutana ni na boîte na ba 2 heures 3 heures er yo sala ka vie eza Belvi kandi na mo sala libala ba pesela mbongo era na ko za ta libanda té c'est ça même si le roi no bala to bino ba règle libala té er wana Belvi kana ko za na bala té moi ça libala ba pesela mbongo ata mobala za voyage ata mbala na king Belvi kandi era ko amo ke za ba kana ke fête to veni mamo bo ya famille bota to makambo bona famille mbala na yebi mais ta ba 2 heures wana putain non bino Belvi kandi 2 heures ineya bako na vai na boîte na bina na matina piste na table moni Belvi kandi kuna ba to bina jemba sila na table Belvi kandi yo oboso no na Belvi kandi yo bi awa ke moi c'est libala ke ba 2 heures mais yo bi awa ke yazande na mobali na et na zambal qu'est-ce tendre site tele so na mbalo azo mona batuna kimsele ndako pona ka posa ko za na mobali la chamona batuna ndako ya ko ka ta 6 ans ke na moi mona bani mona kutile konde udi ya bima ka te po famille luka ka e donc muto yo tende so mona ki eza Belvi kandi te Belvi 2 heures 3 heures ko za balabala te donc bino ne pas ça balabala ba 3 heures obeta tolo na TV na ki na boîte na zo bina na piste na moni pesa vale na bina bien te donc vu ana yo sala na ajo pour bon la TV na ajo yo
nakendeli susu wapie na ajoyo taba ajo mama c'est la vie to komi na suka pardon. OK merci maloba suka par rapport à émission et pour que na ba dédicace non déjà maloba suka par rapport à émission le kuta nyonso awetiko lo lekata pona bala monter surtout ata par erreur a na haute bascule bande ko bo s'attendre te lo kuta moko ko leka OK ata par erreur ko leka ata par erreur ko leka lo kuta te donc bo zela ko tout ko roya bo beti ba mbodi na yo okosi na yo a to peso espace le côté leki awa ata pa erreur to lexelo le côté c'est ça donc attendez ni ko zela ko tu te biso to za boy okoyo kosima mobo to tikio te to sala moti voilà ma dédicace donc déjà avant ma dédicace famille Bota donc Candista Bella production total ba film to consommer film attente diriger to landango bandoko total qui yango no botali no nte ba ope no bateli épisode msoute formato tala be épisode to ratate épisode moroti donc déjà Hot Bascule chaque 20h ce qui théâtre madame Belvi Kandé Sili Hot Bascule ko tara émission oui. donc tango au total film madame Belvi Kandé dès que zo si là au pemika mukie 20h déjà kene na Hot Bascule donc déjà ozoa be mission na biso awa buzoba préciser 20h heure de Kinshasa 20h heure de Kinshasa ça dépasse que va payer ba bazali de baroyeba les différences na minto 21h États-Unis sous 12h donc ça dépend héros barozala baka ya tirike za le roi de 22h donc déjà ça dépend place au bino heure barozala déjà donc bolanda biso awa za défense et sécurité à famille Libota na madame Belvi Kandi voilà mbote na ngai na manager Tigre depuis Texas manager Tigre mbote na depuis Texas après si mbote na grand frère propre Gilbert Dibanza monument à Caroline du Nord motema maman Geneviève Dibanza ah grand frère mbote na yo pesa mbote na babeba poto grand frère pesa mbote na 17 pesa mbote na Lenix na richesse dans 17 Lenix na richesse babeba poto mbote na bino mbote na Lorian Ngoua or noir Lorian Ngoua or noir mbote na yo donc déjà na pesi mbote na ba tantine tout ya famille Bota c'est ça anoko famille Bota na pesi mbote na Sylvie Nzwe Sianga Njoli ya Sylvie Nzwe Sianga Njoli ya Sylvie mbote na yo na simona pesi mbote ba tantine tout ya famille Bota ba noko tout ya famille Bota inspecteur Lito mokonzi Lito mbote na yo seigneur Lito mbote na yo seigneur Lito mbote na ngai komela yo seigneur Lito donc déjà mbote na yo mbote na ngana pesi na Jonathan Mombo coachman coach mbote na yo Jonathan Mombo coachman donc déjà Steve Kamanda motomoko bien Steve Kamanda motomoko bien mokonzi Chandrel Mbemba mokonzi Chandrel Mbemba donc on a Brazzaville ba Mbemba mokonzi Chandrel Mbemba dans beach ya Brazzaville sécurité qui mezali po za rawana to bi que déjà frontière à Brazzaville beach à Brazzaville qui mieux à la rapport mokondi Chandrel Mbemba zawana donc déjà mokondi très bientôt toza na Brazzaville voilà. Dans la pesi mbota suka na apôtre Moïse Kasongo vidéo prophétique apôtre Moïse Kasongo vidéo prophétique donc déjà mbote na yo donc déjà bana Brazzaville la Témé Mikalu Talangai Mongali plateau de 15 ans poto Brazzaville mobima na bandoka ba province donc déjà tokutana na Brazzaville boya kokutana na apôtre Moïse Kasongo le 20 à na Brazzaville le 20 le 21 na le 22 donc déjà na immeuble Denide na la Mira Wenze na arrêt 753 donc avenue des 3 Martyrs wana numéro 340 bon mon immeuble Denide zawana Nirma obenga Nirma donc déjà na 4e étage donc déjà apôtre Moïse Kasongo pour ça la consultation prophétique bato bana ba problème ikakatano mignolo lo ba blocage à famille bakaba malade okena bo hôpital lembi bino zongi sibino banda ko boyana na maboko nzambe mosal na yo zalawana guérison totale ko salam voilà donc déjà ba tout bolinga ngai numéro na ngezali plus 243 89 911 30 56 plus 243
89 911 30 56. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre des cas, c'est l'artiste Je suis Exode Mikebi. Nous sommes vraiment à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci parce que vous allez être très nombreux, parce que vous allez nabiso, tous les commentaires, tous auront temps à en commentaire parce que tous allez avoir ceux qui vont commenter biso, tous auront temps pour répondre bino, bien nous aurons aussi bien en image parce que tous awana pona bino. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à Keren Ongala, mon ami Keren Ongala et jeune Makisi, en tout cas Bambo Tebele et pas Inabino, Bambo Tebele et pas il y a Sandra Riziki et Longona Espérance Riziki. Voilà, Bambo Tebele pas il y a Mama Animputu, Jemima Mavungu, pourquoi pas dire un grand merci à Bia Sylvine Joe Sianganjoli, en tout cas Bambo Tebele et pas Inayo Bambo Tebele et pas ya Moto Nyoso Oyo Alingaka Exode Mikebi. Je vous adore, je vous love. Voilà, tout ça l'engagement de ça là en haut, tout ça dans le commentaire. Nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'est Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.